Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'écho d'IRC et bienvenue dans ce nouveau numéro de Timbela Masolo. Timbela Masolo, c'est votre magazine d'actualité qui est présenté par votre humble simple serviteur, celui qu'on appelle Daniel Lebika Daniel, autrement dit le 4x4 de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, nous on en a fait des choses, nous on en a passé les étapes, même si c'était pas toujours rose, mais quand même on a affronté des réalités que Dieu nous a fait grâce d'être là toujours en vie et à bonne santé, surtout en équilibre. Mesdames et messieurs, comprenez que ça se passe bien. De notre côté là, ça évolue pas mal. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous un invité qu'on va essayer un peu de partager avec lui. On va parler de la crise politique sous le régime de marche dans la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. On va essayer de parler de ça. On va essayer de parler de l'église Vuvamu. Lui, le journaliste panafricaine Ndeko Ndombele. On va essayer un peu de s'échanger avec lui et tous ces rumeurs qui se passent ici à la ville professeur de Kinshasa. Mais avant juste de le recevoir, on va quand même penser à ces grands messieurs et ces grandes dames qui nous suivent de partout, qui sont encore pour nous d'être reconnaissants. Donc tout ce qu'ils ont tenté de faire pour nous, ça évolue vraiment pas mal avec eux. Je commence par Yaouli Moucheni, les seuls, l'unique vrai code. Mimi Lebi Kassaï, le regard d'une femme responsable, Alpha Ifutu, Rite Monzele et pourquoi pas à Mama Rosa Star. Je reçois déjà mon invité rapidement pour lui dire bonjour. Mbote ndeko nanga le bika pe mbote bandeko bonso ba joy bongo libaku ya kolanda biso na ngonga ye. Bandeko botala biso de partout na Kinshasa, Congo Brazza, partout au monde botala biso, baza pour ça juste baeba pour notre bakaka journaliste panafricain Papa Ndombele. Na mokuse yoko kolobani pona yango. Ndeko na bango Ndombele Botale ezesusu tant moso elongi ya ko présenter mingite moko ya moto azeko panza sango na kati ya boindo mobundi ya loposo ya ba valeur mobundi ya ntina ya loposo moindo awa na mokili ya mosuni. Donc pene ya nesongi nzila mfumukusu ke muzana panda na ngola mokambi pe président ya religion africaine eleko ye ndesika toze ko sala mosala ya ko panza sango na tina bolamu ya loposo moindo. Merci Ndeko Ndombele. Parlons-nous d'abord premièrement brièvement de Vuvamu. Vuvamu ezanini? Vuvamu vutuka vana pambu vidila dzonga na isika obungela etinda baindo banso babunga nzila badzonga na nzila biso tokolobaka ba religion importée nde cause ya souffrance ya l'homme noir nzamba zala na ino importe te boni biso baindo bakumbela biso Yesu na sak bakumbeli biso Mahomet na nkutu bayeyi lelo kopesa baindo leçon. Voilà pourquoi Fumu Kimbangu na 1921 telemaki ayeyi po ya lisiko ya baindo. Lelo bato bazena du mal ya ko comprendre mission ya Fumu Kimbangu tomo subalo baka Fumu Kimbangu ala musaka bibembe Fumu Kimbangu amoni saka ba aveugle non ezalaki bongo code moindo akufa juste ya ko sekwise bembe elakisi ba sekwisi baindo elembo ya komonisa ba aveugle bakufa miso ezelembo ya komonisa moindo oyo azalaka aveugle elembo ya kolobisa bababa ezali elembo ya kolobisa moindo oyo alobaka te yango lelo nesongi nzina fumukusu kia muzana panda na ngola bayei kati na Vuvamu kokoba misala ya 1921 on Fumu Kimbangu basilisaka te. Qu'est-ce qu'on peut retenir na Vuvamu? Toko retenir nini? Beat objectif nango itambuseli nango Vuvamu vraiment kozongisa moindo na ba vraie valeur na ye. Kozongisa moindo na maboko ya tata kelili kolona se kozongisa moindo na nzambe na ye baindo baibaka Yahweh te baibaka Yesu te baindo baibaka Buddha te baibaka Izwara te baindo baibaka Mahomet te baibaka Allah te baindo tosambelaka nzambe mpungu vidi mukulu mawe jambombi anda Congo tobelelaka nzambe na bankota na biso baindo toyeba ete sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Wanakutu maloba ya kiro belge mondele catholique azeko interpeller baindo. Sachez-le bien que sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Tala bute ya Vuvamu kozongisa moindo na ba vraie valeur na ye. Moindo alongwa François Adzonga Lebika moindo alongwa Soko Whitney
moyindo azonga ilunga bagila botale tozonga na bavaler moyindo alongwa na ino na influence ya frito mayonnaise te toli ya bukulu bwanseka matembele mwa mikungu nkonyo kutengela donc toli ya na ba identité na mode de vie na culture et tradition ya biso baindo ezongela biso baindo poto zonga parfaite communion na tata keli likolo na se yango ntina vuva moyena eleko siko poni ndeko ndombele batu bazokoka ko saisir binote eza bozo passer information ngo bien te to eza ndenge nini justement ezalaka bendenge wana ekozala difficile très difficile alors bato ba capte biso ponini christianisme ekoti awa 5 siècles demi edwei 5 siècles demi kobanda 1491 rwanzinga kwa ndimi kozwa baptême na christianisme biso toyei na message contraire babangisa bato lifelo soko ndimi yesu to kokota lifelo biso toyei tolobi na bato lifelo existaka te lifelo ezalaka te batangisi bato satan moko ya maseke moindo asimba fourche atiaka bato na moto ba angelu yango pe baindo bazena mapapu ya ngembo ba ange ya mindele nde bazena mapapu ya pigeon wana nde bato ya nzambe bref bonzambe wana christianisme wana eyaki kodovie bato balali nango mikolo basanza pe bambula tango biso toyena message ebimi contraire bato bazali kobanga po babangisa bango lifelo ezalaka bongo tango ba prophète yonso bakotelemaka so lifelo ezatelo la pesate zila na kenda muke na kozonga wana Jésus tango ayaka na Israël yango akenda kokufa na croix ayaka te po akufa na croix po même Marie tango azali kotala mwana na ye Jésus likolo ya kuruze azaki confuse po nini mokolo ange Gabriel akutanaka na ye alobi okobota mwana akoyangela na bokonzi ya koko na ye David akozala roi, il sera appelé roi d'Israël. Mais Jésus akufa roi te akufa na lingwanda likolo ya kuruze omoni donc azalaki mal compris par rapport ya message ayaki kokuta ba israélite bazalaka sous captivité romaine tanga bandi koyebisa bango nzambe oyo ba romain bakumbelaki biso yete tozongela banzambe na biso balobi tala ndoki oyo aye kote ya biso nzambe ya Benzubul omoni ndenge moko biso neleko toyei tokuti baindo babunga moindo ya kokufa moindo alobaka te moindo observateur ya mokilité toyei oyebisi tolobi nzambe azala na ino importe te yo moindo moto tangisa mokili Afrique mère ya civilisation berceau de l'humanité boni baleki na yo po mindele oyo bakumbeli biso christianisme bazalaka nano bana ya misato bayei na 3e temps bakeli moindo a vivre des années bakeli mosaka vivre des années baye kokela loposo pembe 3 raspire nzambe asali biso baindo kulutu ya yambo yango mabele na biso tonda bomengo koleka ba continent nyonso bangonde bazé kozwa awa ndambo bazokenda kotia na ba continent na bango donc lelo bakoya te mpo ya koenseigner biso bonzambe bakoya te po ya kopesa biso bonzambe kasi bakoya po ba devie biso bayi baba depouiller mabele ya baindo donc na zongi moke pona ko ya wana tango ze koloba likambo ya lola pe lifelo eze théâtre loisir lifelo moto moko epelaka bato bakozika kakuna mais masolo ya bana mikia lelo okoki ondima naibite c'est regrettable naze komona ba pasteur ba docteur en atelemi liboso bato aze ko prôner lifelo aze ko te ya lola ngo balobi nini kuna na lola bato bakolia tomate mbuma monene loko akokoti kuna nzale kozala te mpungi ebetaka mikolo yonso tongo midi pe pourquoi kuna soko bato bakokufa te na ebite bato bakosala bolingo upa nanya kenda bakumbeli bato sango or pasteur wana soko yebisi pasteur nalali na loti okufi po bakokenda ka belola na nzela ya okufa mais soko loteli pasteur na yo ndoto ke akufi bokokota jeune prière bobenga l'esprit de mort mais soko loteli pasteur na yo ndoto
kakei poto alobi élévation ça commence à viendre bongo po nini andimi kokufa te po akenda na ye lola esika pasi ezete ngungi azete mikakatano maladie ezete mais abangi alobi esprit de mort botelemela yango mais soko loteli ye kaka kendeki mikili ya poto ola wana élévation telo les ete lifelope ezete awa doja lelo na République démocratique ya Congo nous vivons l'enfer esika grincement de dents eze esika pasi mikakatano yangoyo Afrique noire ba violaka ba bébé ba salaka yonso maladie to ya mortalité ba avortement ba zeko boaka ba bébé na ba terrasse yango wana lifelo paradis esika abondance zeko régner moi mikolo ebele na lingomba ya Vuvamu ningozo mon évolution batu bazo vraiment ko retenir quelque chose pe bozo mona ki bozo kota déjà na banda kwa batu pe ça évolue oh mais biso nakoloba kaka positif bino bapanzi sango bokenda bosala baladeur bakoyebisa bino lelo bato bakomi éveillé bato bayebi ke pasteur basé kosala l'exploitation de l'homme par l'homme bayeyi na message ya nzambe te po message ya nzambe bakangaka ngo na se alipeka kwa ndenge bakokangaka biblia te donc les gens aujourd'hui essayent de comprendre que nzila ya solo sans fumu kimbangu Afrique ko s'en sortir te la preuve en est sans fumu kimbangu tozwa ki soi-disant indépendance na 1960 politique ezeko koka kufanda te eloko nini amboke marché pasi ba politicien malgré ba niveau d'étude na bango bazeko koka te kufanda mpo bazwa solution ya bolamu ya peuple lelo ndeko na bango nkoko na bango mosengo abengi bango ba médiocre poni na bengi bango ba médiocre batanga ki nekolo na ye mingi parmi ba politiciens bato batangisi bango ba kire babe na ba sultani bazeko tangisa bango pone bandeli be kole zalaki ba mingi be kole catholique soko élève yo tangisi oaze ko transmettre mayeyo kotisa ki abimi médiocre bongo yo enseignant donc lelo na catholique na bonzambe nyonso islam bouddhisme sangisa yango kutu ba médiocre boka yango libanda ya mabele ya Afrika ba projet nini eza déjà réalisé dans lingomba ya Vuvamu otokoki koloba lokwa ba école ba epito obino bosali déjà ils ont faire part na développement pe ya mboka misala mise belé mike lisanga ya Vuvamu ezeko kosala mais on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée na repetaka eloko yo mingi ya motuya Vuvamu akokia sala hôpital Vuvamu akokia sala etelo to école kasi soko cerveau ya bato nano yambi maye ya Vuvamu te bakoya hôpital wana te po nini Vuvamu lelo azeko sala babilanga bato batika kolona na engrais chimique to lakisi engrais chimique tôt ou tard ezeko tumba mabele ezeko zikisa mabele biloko eboti na engrais chimique eze biloko artificiel yango zeko mona peuple congolais zeko lia légumes mais bana bazeko sila makila or en réalité légumes eze renouvellement ya globule rouge moto alia ka légumes mingi akozala un excédent ya makila mais la grande surprise ba congolais ba africain bakolia ka légumes mingi mais bana bazeko sila makila bazeko kufa na kosila makila Vuvamu a conseigné tolona sans engrais chimique po biso mabele na biso déjà nzamba tie yango bon engrais chimique tolona sans engrais po mabele za la malamu pe santé ya bato ezala malamu toki mabiloko importé o bazeko tia na ba chambre froide po eze fulu ya mundele ko tinda keloko ya malonga te na Afrika yango lelo bomoni plus jeune azeko détenir diabète 7 ans awe pa ina biso ba maladie tozaki komona kala ba maladie ya bato mbongo ba prostate ba nini ba jus bato bazeko mela ba jus artificiel ba colorant nzoka na ba vesi na biso tozena ba tami biyungulu tango zeko mela ba jus wana tami ko yungola osubi poudre atikali et poudre wana lobi sima ya lobi prostate a eu problème ba maladie wana opération nango oyebi donc bref moyindo esengi naino asosola mayeto yei na yango po yeba kolinga etelo ya Vuvamu hôpital ya Vuvamu po batangisa bango bokoko bondoki moto abeli carie dentaire akeko luka dentiste alongoli lino ekei na lino mosusu alongoli finalement moto wana zangi lolenge ya kolia
mino yonso etiki ba vide nzoka nde na bofutuka soko ye na nganga buka epai na biso bakoloba te dentifrice ezalaka na mungu na sucre na bicarbonate yonso wana yango pe cause provocatrice ya carie dentaire jwa kaka nzete ya mino nzambe ndakelaki banda konikela kisi ya carie dentaire zwa soko poso ya nzete ya baoba kisi ya carie dentaire zwa soko poso ya mokongo ya nkoba nika putulu wana carie dentaire zwa matiti ya safu tokisa tia na kopo ya moto fongola monoko kanga chaleur ekota moto soko alingi na ino bokoko te ba pratique wana balobi yango trop archaïque surtout le roi avec bagage intellectuel élite intellectuelle basée na orgueil et arrogance bako minimiser yango poto kenda kolobela ba réalisation ya vuva mu malamu to keina ino koluka ko nettoyer cerveau ya bato koyebisa bato nzambe motatila kiyo environnement oyo ko kima yango te po kenda environnement ya bato mosusu ezeko trahir nzambe na yo ezeko bungisa kozala na yo. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons toujours petit à petit, mollo. Vous comprenez que tout ça, l'icolo, toujours l'icolo, pour tout, mabino vraiment, na biano, yaba mituno bozu, mituna ramalandaku. Isaka nengeni ne sala magalo lenge kani, les lettres de kondombe, akomeka un peu pour répondre biso, na ba question na biso. L'église face à la politique de kondombele. Bino lo lenge kani, butambusami na vuvamu. Kolandisama na politique. Boza wapi, côté na bino za wapi. Yambo biso toze église te. Qui dit église esika bakobelelaka Yesu. Na ba masa na Yesu ko ba vie na ye ba Noé, ba vie na ye ba Abraham. Bino église te. Biso toze mouvement, religion. Religion lisanga ya ba masanga, religion africaine. Et pas ikani fumu kimbango ze axe. Il y a une différence entre l'église et la religion. Mais na lobi d'abord ba musulman pe bazaka na église ta. Ba musulman bazé na mosquée na bango. Église eze sika kaka christianisme eze ko lobelama. Omoni biso pona ko yanola na motuna na yo face ya politique. Biso lelo mosala to djoine lekoyo ya ko conscientiser ndenga na otoloba tout à l'heure. Tolobi na bato politique ya lelo na ino bato batia yango accente na constitution na ba homme politique na yango politique nkutu ya mondele motambo ya mondele to sangisana no yango nkutu wana oba mandat 5 ans renouvelable une fois to sangisa to boake la mondele biso to kenda kotuna milimo na biso esengelaki na biso kotambola ndenge nini politique na biso elobi nini elekoyo ezeleko nini mpo nini pe mondela telemi makasi pona kobundisa président Kabila. Voilà mituna isengi to tuna église catholique église soko nani bayate po baloba bango sika bokumbi ya bolamu ya baindo bango nde baye balingi baluka bolamu ya baindo. Moi je pense que position na biso c'est reconnu liboso ya bato yonso ba kabiliste eze kombo yango réalité bato bazokaniseze moziki bato bazeko kaniseze moziki bango kuna bazeko kumisa soko Moïse Katumbi bango kuna bazeko kumisa soko Félix Tshisekedi biso pe moziki na biso kote yo tozeko kumisa Kabila kuna babenga misoko ba Tshisekediste kote yo non te to confondre makambo te to respecter bato bakolandaka biso baleki biso na mikanda wana bazwaki na bitelo ya bapaya soko ba diplôme baleki biso na bambula baleki biso na bilamba baleki biso na ba position ya bomoi soko ba pesi ntango ya kolanda biso to respecter bango omoni opposition basée plus brutale plus dictateur que la dictature elle-même
bango bazali ko prôner soi-disant démocratie, bango ba opposant, mais bango bazali ba dictateur. Bato bazali ko taxer Fumukusu lelo kabiliste, po bango balingi Fumukusu alo baloko bango, loko bango ba koti na opposition, loko bango ba fingi président Kabila, loko bango ba sali ba vidéo traitant président Kabila étant rwandais. Bato yonso faut ba kota na engrenage na bango. Nga na sala ka émission na zemo pandi sango. Si to na ngai e kozala na ba million de vite pour na kofinga président Kabila te. Omoni motambu balingi bato ba fingi président Kabila ba sito na bango ezala sollicité ezala na ba vieux belé mpo bato yonso ba kota na engrenage wana. Mais biso religion africaine etoyebi moto yonso akofinga ka mokonzi azena libabe azena elakeli azena elakeli eze mozikite to kabwani na bango kuna non biso to batelaka Kabila te un temps individu mobali ya mama Olive Lembe non mobali soko tata ya mwana na soko Kabila junior te to batelaka kisti ya bokonzi po nini mondela kota na Afrique abomi président yalingi ajonge pa ina kimia. Au vu aussi de tout le monde, Sarkozy a bomi Kadhafi. Bill Clinton a laki, Yambolongo na kiti ya bokonzi na États-Unis, akokenda na motu ya musée Kabila. Et Salemi, 2001 musée Kabila assassiné. Na kiti ya bokonzi. Et Kokoba, Thomas Sankara, a telemeli ba valeur ya mboka na ye, babomi. Et kokenda te wapi. Totangi charte de l'impérialisme. Ba dirigeant yonso ya Afrique ata tonga bikokte na mboka na ye. Mais faut ça na compte bancaire na mikili ya poto. Oyo demain ou après demain compte bancaire wana mondele ya kokanga yango. Non. Non, biso na boye bibwanya mayele pe ya Fumuki Mbangu. Fumuki Mbangu kombo yango na no elobi mbangu di fika ya swekama. Mozipoli ya maema bombama. Yango akeiko zipola. Maye batami ndele to komi kola kisabato bandeko ba combattant boza la paniquete tango boyoka ka message oyo mpo biso toyebi mondele botala mboka mobimba po bo vivre tumia esengaki na bino bokosa makambo pona ko bwaka ngunda tala mentali ya loposo pembe yaze ko yana mboka na biso wa expatrié ebele ya valeur mais bandeko na yo na ngai na mikili ya poto faut basalisa ba journaux à l'okute ya BDK basalisa ba journaux à l'okute ya IDPS soit disant basalaka rechercher na mboka président Kabila lukaka boma bango poka ka bapesa bango mokanda ba vivre na mikili ya poto ebele babala bankoko lokwa Macron sali yango na volonté na ye mais baindo ba conditionner bango bala okeyo boati ngunda mokanda makambo ngunde bêtise obligé vivre na mwasi mbula ya mama aboti yo pour bénéficier na mokanda na ye biso awakala to ebaki mobali soka fandi na ndako ya mwasi Mario mwasi abimaka tongo azeko kenda ko salela yo tikali olambi okombi ndako okolopi ya ko yana moteke na pokwa Mario bato bazeko kango soni melona mikili ya poto c'est normal naturel mondele nda conditionné bato mondele wana ko ya ko pesa biso leçon alingaka moindo ta. Poni bino kaka bozo soutenir mon amboka Joseph Kabila Kabange mais bangunza misusu te. Non. Soko bolobi bangunza mosusu te fo botanga bangunza nini? Po biso toyebi na kati ya religion africaine bangunza banso oyo bamoni vision ya Nesongianzila ezeko incarner mosala ya Fumuki Mbangu. Tozeli sanga ya bangunza. Religion africaine futuka ezeli sanga ya bangunza. Ngunza nini azena biso te. Monanseme. Non, na ebite ne mwanda nsemi kulutu na biso ba doyen azena na opinion na ye. Azena opinion na ye. Mais aloba na bato, ye plus aloba pe na bato Fumuki Mbangu alobite. Différence eza moke wana. Nesongianzila Fumukusu kia muzana panda na ngola mokobi misala ya 1921. Na monoko na bango, rien que message ya Fumuki Mbangu. Bilaka ya Fumuki Mbangu sur 4 hommes présidents. Ne mwanda nsemi alobaka oyo posa na ye alingi azala député alingi azala roi ya Bakongo soko ya Manyanga alingi asangisa banyanga nyoso wana ye na el wana kosangana na biso te
na elle wana pe biso tokosangana na yete biso tozali kobundela race noire mpo ya kokokisa bilaka ya Mfumu Kimbangu mokolo moyindo akomiyeba moyindo akokoma mondele mondele akokoma moyindo mondelori elingi kaka kolimbola modèle à suivre. Mfumu Kimbangu a prophétisaka sur la race noire mais non na coin moko ya tribu. Donc différence c'est wana mwana semi mosala na ye tribu ya banyanga pour lobelaka pe ba Congo yonso te alobelaka ba Congo yonso te po ba Congo bazé na Gabon bazé na Brazza bazé partout mais ya lobelaka mingi luozi na eteni ya manyanga yango boza liloba moko te mais déjà biso tozé ko lobela race ya zé ko lobela tribu to tambola longo ndenge ni to moni na 2006 bino bo soutenir Kabila ni Mwanda Nsembe accueilli par Jean-Pierre Bemba. En 2011, bino bo toujours Kabila et Mwanda Nsembe accueilli par Kisekedi. Lelo lisusu bino toujours Kabila et Mwanda Nsembe alobi Kaname a dégagé. C'est dit à quoi? Se dit il y a vision. C'est dit il y a vision. Biso tozé ko incarner kaka rôle mon sala Mfumu Kimbangu batikaki. Balakaki na 4e président. Akokuta tâche difficile. Mako réussi ko sangisa mboka. Akozala jeune, doux et calme. Na tango na ende mbongo misolo mikoya, na tango na emo umbo akozala te. Biso to dui prophétie wana. Kolandela mosala neleko to bito ko batela. 4e président ngwe ko inani? Kabila Kabangi. Ah, roko balakaki to protéger. Soko na rétrospective oyo bosali 2006 ne Mwanda Nsembe akeye pa ya Jean-Pierre Bemba. Mais na batango wana yonso masolo ezalaki pokulutu ne Mwanda Nsembe papa na biso azala ennemi te ya Nesongi Nzila Fumukusu. Na 2006 Fumukusu ayebisi pouvoir ezena est. Ya non. Biso to kosala opposition akeye échec. 2011 akeye pa ya Tshisekedi. Soko koko Tshisekedi akenda tena ko signer soko ko prêter serment na ndako. Berero wana ba ne Mwanda Nsembe nde ba pesa bango. Po yebisaka ye yondo ze vrai président. Y compris na Monsengo. Batia papa Tshisekedi na erreur grave. Na niveau na ye akenda ko prêter serment na ndako. Liboso soko ya 3 personnes. Lelo ne Mwanda Nsembe azalaki la première personne ya ko pesa 3 ans ya transition. Apesa ki yango na nani? Na président Kabila. Na gouvernement actuel. Wana yaki ko rejoindre message ya Mfumu Kimbangu oyo eze prôné na Nesongi Nzila tote. Mais moto apesi 3 ans ya transition. Soko po alandaki ba combattant, soko po alandaki sentiment ya misolo, soko ya nini? Aye ko changer par après. Or, biso tolobaka, bolandaka parcours ya bato. Bolandaka parcours ya bato. Nesongi Nzila Fumukusu kia mzana panda na ngola, abongoli malobate. Ezala na ba moment de tension. Na 2006, moment de tension avec Abe Malumalu na Seni. Fumukusu azalaki clair obi, pouvoir ezena est. Toye na 2011, nango imulunda. Nesongi Nzila l'aise. Akobanga pression ya ba combattant te, akobanga pression ya opposition te, akobanga pression ya gouvernement te, même pas ya communauté internationale. Alobaki yango clair na 2011 pouvoir ezeko ko koba kozala na est et salama bongo. Mais bino pe bomitu na motuna. Na yene Mwanda Nsembe moto tiaka na pandi wana. Na biso tokendaka na pandi oyo. Ba nani bazé na vision ya Mfumu Kimbangu. Po biso o tolobaki na 2006 et salemi bongo. Oyo Fumukusu alobaki na 2011 Salemi Bongo nani azé na vision Mfumu Kimbangu. Toloba bongo ndeko papa kusu. Mais oui, ça se voit à l'œil ni ndeko nangai. Bino bapandi sango bolongo la soi-disant déontologie journalistique. Mondela lobaka i oeze i. Quelle que soit tendance na ye mosala ne ya journalisme. Po nini biso journaliste azé na droite ya kozala na opinion. Non. Bolo baka bosembo boyebi ke Fumukusu oya lobaka na 2006 ekokisamaka na 2011 ekokisamaka basele bato tobeti tembe awa te tolobaki mosengo akokweya katolike ekokweya po bango nde bayeba tango tokomi
eze tango ya loisir te. Eze tango ya loisir te. Baze ko mobiliser batu, baze ko tia misolo pona ko déstabiliser mboka, mais baze ko koya na beshek. Basangeni na mondele, basangeni na ba opposant, basangeni pona ko déstabiliser pouvoir ya président Kabila. Baze ko kokate, mais fallait bazonga sima. Ba mituna, mais nani aze ko protéger Kabila. Nani nazo protéger Kabila. Mais fumu kimbangu, sérieux. Milimo ya Bangkoko. Catholique à Souki. Donc si je comprends bien, Lingomba ya Vuvamu, ils ont maintenir toujours la prophétie, mais ils ont talent Kabila te. Biso prophétie et l'Obama Kala, 4 hommes président. Nde akosangisa. Natango ne misolo koya. Biso toyebaka président Kabila te. Mais à quoi 4 hommes président? Catholique a lukaka combattre prophétie. Oyebi prophète soko ba prophétie ko kisamite, abimi faux prophète. Yango catholique alingia sala. Tango président Kabila baluki bati ya yena na franc-maçon simbite. Tango sali discours, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Azé descendant ya Fumu Kimbangu ya Kimpavita. Mbuta Lumumba balabi non. Pour ligner wana. Eze ya ba nationaliste, ya ba révolutionnaire pour ne pas dire nationaliste. Ba comprenant qui ah 4e génération Fumu Kimbangu a prophétisé nango bango ba yei. To bunda to déstabiliser pouvoir catholique a bundi kaka poiti ya président catholique. Mondela zo comprendre que azeko perdre la République démocratique ya Congo. Soko perdre Congo o perdre mokili. Soko kambi Congo o kambi mokili. Yango mondela lingi bati ya président moko catholique atongisela bango mboka. Tolobi ne lekoyo loba mabele oyo ya catholique. Loba mabele oyo ya catholique. Soko mabele ya bakoko. Mabele oyo baboma baindo, bakata baindo mabele, bakata baindo maboko makolo, bakingo, bakunda baindo mibimba. Yaki mpavite lenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale. Batumbi na moto. Na mwana na mokongo. Paul kwa kia batela mabele. Na bango katoliki bakeba. Échec ya misato basali. Epesa bango leçon. Oye zetango mosusu. Sikoyo ba ndeko ba combattant ensemble avec mon Nseme. Basangani na Mosengo balobi tour oyo bako faire partir Kabila. Bino bolobini. Bandeko ba combattant bandeko ya BDK to Bedem ba disciple ya cardinal Mosengo il est temps ba revenir na raison. Na uti kozonga na zonga mokene loko na uti koloba osali motambo esiko salelaki motambo moto wana zalaki te moto wana leki likola motambo wana ekangi ye te osali motambo ya moto etumba moto wana aleki na motambo na yo moto etumbi ye te osali motambo ya libulu oti banzube na se ezindisa moto wana banzube tuba ye aleki likolo wana azindi te mbala misato fozonga otuna moto ya zena force nini surnaturel ou comment nini ezeko sala oyo yonso mitambo yo zeko sala ekanga yete omoni bandeko ba combattant ndeko ne mwanda nsemi nandeko Mosengo aze moindo azonga na makambo bele ya ntina oyo esengi ya landa wana mingi na ndeko Mosengo ba papa ba sango baze ba pede tala misala ya esengi ya landa ba papa baze ba pédophile bako punzaka bana mike tala misala esengi ya landa mosala na ezete yako bimisa bato na coin ati ya 5 ans ou 50 bato na IDPS akotisa na l'église ndenge tokutaki komona déclaration ya secrétaire général ya IDPS nzoka basala moziki catholique atiaka 50 bango pe bati 50 babimi libanda po basala désordre eze mosala ya Mosengo te tango mosu Mosengo efala bunda basango batika kozala bapede basango batika kozala bongo ba pédophile wana penza mosala malamu pe ya kitoko me basosola mitambo yonso basaleli président Kabila bango bazeko koya na bambeba na bashek bakeba tolobaki yango yambo koko Tshisekedi akenda batikela bana de charge te kasi batika testament bayebi makambo ebele ye cardinal Mosengo ayebi ke moto abundisa politique à retour à l'authenticité cardinal Malula
ayebi ke catholique nde bomaka bato nyonso balobelaka boyindo bato batumba yaki mpa vita ba missionnaire catholique mibalete Laurent Dolic na Bernard de Gallon banani bomaka Mbuta Lumumba catholique nano atei Mbuta Lumumba communiste banani bakataka ya vita nkanga Motu na 1665 catholique bakei nango na Nazareth na Luanda temple catholique ba célébrer na Motu wana messe obwakeli Motu ya vita kanga nsoi omeli communion ba catholique lelo bakopesa biso leçon ke balingi mboka yango na bandeko ba combattant botanga ka kombo ya mvuluzi kimbangu bolobaka ingeta eze nango eloko te eze nango eloko te ata tango bolobi ingeta kasi ezeka oui ezeka kondima mais fumu kimbangu aze état d'esprit fumu kimbangu aze état d'esprit ba comprendre ndana ko kamwa soko vraiment BDK ata po alingaka mfumu kusu te ndeko ne mwanda nsemi ata po alingaka na ye ne songi nzila te akokaki ko appuyer catholique te akokaki ko appuyer catholique ata na seconde te po catholique nde ba déstabiliser mabele ya Afrika catholique nde asali trotte de noir ateki biso lokwa nkoni na sima islam ayaki ko profiter ne mwanda nsemi akokaki ko boya biso tina suka makokaki te ko s'aligner derrière catholique pour ba s'attaquer na président Kabila bandeko ba combattant oyo bolobaka kombo ya mvuluzi kimbangu bomibengaki bana ya bilaka tango catholique a continué etumba ko bundisa président Kabila bino il fallait bo se retirer ndeko bokechi po koya po gérer mboka bo sala kama sécurité bolobaka makamo mosu te temps n'habite soko po ya ko miso galerie moto ya koki ko gérer orchestre te aya ko gérer mboka oyo na dimension ya continent bosaka masekita yebo kecho orchestre akoki te akoya ko gérer de République démocratique ya Congo non totika ba blague hein? Merci mesdames et messieurs, vous comprenez l'intervention il y a Ndeko Nabiso journaliste Papa Ndombele tout ça quoi évoluer toujours na a évolué pas mal. Papa Ndombele, la crise politique sous un régime de marche dans la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Tu habité na ngambo na bino bozomo na ngonne nini. Tout ça na ba marche ils ont tombé dimanche. Bato ba ko kufa, bato ba ko na habité ko zoka et à chaque marche tozomo na ba résultat na pourquoi ils ont toujours mabe. Lobby tout a ipé ko za na marche. Ndeko Rosi azwaki masasi atiki biso nyonso wana vuvamu na ndeko papa kusu azaka na ngambu ya majorité na komona nyonso wana marche zolo belamne le côté est-ce que vous soutenez ça to bozomona ngo mabe to eza bien te matondo mingi ndeko nanga lebika to kaboli nano mawa na famille ya Ndeko Rosi Sokorosi bato bazwa leçon catholique a sacrifié lisusu Ndeko Rosi oyebi souci ya catholique ezaki nini asala Ndeko Kabila te catholique souci ya catholique oya initié ba marche oya dwaki ba combattant ya UDPS oyebi tango ba marche ya UDPS ko salemaka oyebi ndenge mboke bukanaka te to sala masekite omoni tango catholique azeko initié ba marche na ba répétition dimanche azeko luka ko sala nde kolo ya bibembe azwa raison lokwa ba ONG tondiawa oyo ekomona kaka bato yo bakufaki na marche bato bakufi na Ebola ba ONG a droit de l'homme ekotala ka bangote bato bakuluna bakati ba ONG a droit de l'homme ekotala ka bangote be bato bakufi na ba marche nde droit de l'homme akolanda ka bango ndeko mosengo alingaki asala ekolo ya bankufa ya bibembe ya bato po bajwa ba video bakenda kolakisa na communauté internationale bato wana bakufi baze ba sacrifier bato baze ko kanyiso kufi na marche ya catholique zero o bakufa le 16 février 92 baza ba hérote
nalobi ba sacrifier bambeka ndeki neti ndeko Russia utikoti kabiso a zéro te bakoma kero ndenge wana lolenge nini bakoma kero faut kufa na tina te na cause juste Moïse Kabila mbuta Lumumba te sali marche atamboli pona mboka mboka ezo tambola mabe mboka ezo zaka ka bien te je sais pas na ngambu no soki mboka eza malamu omoni toze na loi ya cause na effet baswanyaka effet te me baswanyaka cause catholique soka zena souci ya mboka mboka ezeko tambola malamu te epai na ye bekole na ye ezeba ekolo la plus cher catholique abana kokitisa bekole na ye soko zangi mbongo yoko kokenda soko na monkole soko na clinique bondeko na hôpital na hôpital ya catholique non bazeko manipuler bato bazeko manipuler bato catholique ala kisa bolingo ya peuple akitisi ba d'abord nekole na ye mbongo bazwaka te franc congolais il faut ezala en dollar bato ya bongo baya kopesa leçon ya amour ya mboka oyo non ba jeune congolais ba jeune africain bozala jeunesse africaine jeunesse congolaise bozala mayele bana ya mosengo bino boyebi bango te mais azé père de famille père d'une grande famille bino boyebi bango te sikawa Rossi akufi engambe mobali oyebi perte libota na Yesu catholique akotindela bango eloko te par contre na mokolo bakoya kosala lisu messe na matanga ya Rossi avant sangwa se déplacer il faut famille ya Rossi bafuta sango mbongo na kati ya matanga bakotela lisusu catholique mabonza même bana mosengo esika bafandi kimia ye mosengo esika fandi kimia bana ya beshole bazena kimia bato bazwa mayele. Papa Ndombele, si vous pouvez dire un mot par rapport à ba combattant au koyebisa bango nini na caméra na biso. Matondo ba ndeko na ngai ba combattant tokolinga kabino mingi ensemble nde tokobunda mpo ya mboka oyo biso na bino. Mais soko yebi esika maladie ezete okokoka ko soigner te. Donc tobundela ba effet tobundela cause. Cause ya souffrance ya l'homme noir sono pas Kabila. Bodzonga na ba revendication na bino ya liboso. Bolobaki boboyi distraction ba pasteur ba côté ya te musique mikobeta te boni sika bokoti na distraction ya catholique. Boni bokoti na distraction ya catholique. Cause ya souffrance ya l'homme noir. Impérialisme. Mondele alingi ko contrôler bamboka na biso. Dirigeant yonso ya Afrique abomba miso le pays na bango. Yango ba province na biso eze ya kotonga mate. Na bonde la kabino na lobaka botambola ba pays Afrique. Souffrance ya Burkina Faso. Nanya zeko koze yango toujours Kabila. Ya Côte d'Ivoire. Ya Mali, ya Nigeria. Sokomboko komate mapata ekweya. Todzonga na ino. Na biso pe bayoto mobiliser misolo. Poto kenda ko kweisa bongo pouvoir ya président Kabila. Ezeko simba te ponini. Nzambende alingite. Toko kokate ko déstabiliser pouvoir ya mboka na biso pour intérêt ya mondele. Kabila longwa pour cause à l'éternalité. Mais à la temindele nde batimi solo pour na ko déstabiliser pouvoir na biso. Okosala vidéo ofinga mboka na yo ponini. Babomaka président Kadhafi. Lelo Libye ekomi nini? Lelo Libye bakisi nini? Bosala mbeba wana te. Babomaka Sankara. Burkina Faso lelo bakisi nini? Laurent Gbagbo na CPI. Lelo Côte d'Ivoire bakisi nini? Bozwa mayele. Mingi ya kolobezete tokokuta na bino na bamanaka bosirikate kasi bozonga nde na nzungu ya makanisi bomituna mpo nini mondela lingi président Kabila kenda. Po nini mondela lingi président Kabila akufa lelo lobi mosika. Te bomengo na biso fo biso ndeto vivre nango. Tozala mayele ele ko ya mfumu kimbangu ekeke ya mine 4e génération bomi bengi bana bilaka ezalantina eloba mape bosembo. Merci Ndeko Ndombele mwambote muke na bandeko balandi biso potoka bwana yo. Nakanisi ndeko Kadima na Dubai, Kadima mukendi mbote siko zwami ponini te na bandeko nanga ya France ndeko Mosese ndeko Mwaila
ndeko Ntilulu Mopepe ndeko Bafudisoni kuna na Colmar nalobi mbote na ndeko Lubokolo Levi ponini te na mwasi na ye Zuzu pe na bana nyonso Kemi na Keina kimia ya mfumu Kimbangu Balongo pe Bankoko ezala na bino kote ya Canada na moni kuna ndeko mwasi Kandolo ponini te ndeko na ngai Rosie bozebele na kosisa kotanga bino te kimia mfumu Kimbangu Balongo pe Bankoko ezala na bino tozena tango etumba tokolonga kaka. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris pour le rappel du titre, la crise politique sous un régime de marche dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, notre beau pays. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui avec notre invité, vous comprendre comment tout débattre, tout s'échanger, grand entretien avec notre frère Nombele et soki mikolo egoya lisusu to lukaye to solana lisusu lolenge kani nenge makambu ezotambusama na kati ya ekolo la biso Congo soki nzambe azongi te tokokutana lisusu na ba numéro ya sika poto débattre makambu nyonso o ekoleka na ekolo Congo. Au revoir.